Ma mission TV, le miroir du monde. Banque politique chez la ministre, même si les lots bazana kinga kat. Les lots Kabila avanti batna nyonso na epé kinga kat. Mais to c'est la finalité que non bele. Avanti batuna na epé kinga kat là aussi ni. Epé kinga kat ça biseba na kuta na kota ba mouton. Yango nazo lancer message na base nyonso za la biso bana cash et la INC la IDPC opposition. Nous devons être serein parce que à l'instant même si kazo kende aza mutu aza kamikaze pour l'intérêt ya Kabila pour l'intérêt ya mokonzamboka na biso pour l'intérêt ya population te. On ba bere rouge ba bere rouge ana ba bere rouge na kata armée. Yango moni ba bere rouge la PPD ce sont des milices. Ils ne sont pas les militants du PPD. Même si PPD a milice, il faut ici Samboka en la Batouana. Si les Batouana Kabila sali du son à pouvoir de Konangai. Tous ces gens là sont à BFCNI. Mais comme on a les bandes de Nabiso, Obaza Maël Mabé, même dans la coalition, Baliga Nyos Bangomoko, Ndeba Boy Kopesa Biso Loko, Ndebiso Benomakamasi, Nanape, Etali Bisote, Bakende, Oyako gagné, a gagné, mais Biso Beto Pessi mode de pété là-bas, Saint-Anne Bisote, ce va voter. Sangashike so ba boy voter Jean Pétel bango parce que coalition na biso vraiment c'est pas simi au mona FCC aboye no biso mo na biso azana kata bureau définitif ndoko la site na aza muntu akozala na kata sénat parce que sénat ezali haute chambre et sera passage ba vandi mais comme on ndeko na biso tango mamba o FCC a soutenir et ko sa biso pas mingi aza muntu akozala na kati ya chambre na ti président biso Vital Kamerhe alobaki ke na batu nyonso o baza ko finga ye bazolo ba besirier consiste bango moko interpeller bango mingi parce que moi Vital Kamerhe aza mutu azala motema moko ya kozala même mokonzamboko eza monde ko pesa ba idée eza monde eza dynamique parce que bobo mala balabala pour bénéficier quoi alors ça va poser ça l'opposition parce que l'opposition ancien président de la République oh tu oliga Kabila ba kutana Fatima beza ndeko na ngai na c'est jamais ko soni Kabila bana politique na sona Vital Kamerhe to cette coalition na cash oh veka ni makotiki ya parti kiti ya bokonzi comme azakanda président ya cash to gagner pe ndeko mo soutenir veka to mo soutenir président de République to sont toujours cash na tra jamais ko soutenir ndeko na biso Kabila ta portable ça faut me nourrir. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah ils en yo Mengaït. Ah oh yo les qui on a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah ma chère. Oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyonso soka koti abimaka de service mais ma chère CPX oh ils arrivent CPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki ulamisi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacause ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis pourquoi c'est la tête CPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa butiba désordre bukei busali makamabila ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation la constipation GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.
Mbote na bandeko nyonso o vraiment bomesana kotala ngai leki na bino mwana na bino ndeko na bino Martin Engi Vitesse Afizé Sola Likambo ndela lobaka nazana toujours pour na oluka makambo pour na la sabino vraiment les Congolais de tous les partout o bomesana ko pesa vraiment confiance na musala na sala Martin Engi Vitesse Afizé alors lelo toujours na kiti na base ya INC o ya mwana mboka Vital Kamerhe Oazabongo, directeur et chef de l'État, et cabinet chef de l'État. Donc, Toza Lelona Douglas Toulengi, Neto Messana toujours kolobé la masolo et INC. L'Europe, to continue toujours mason abisso à INC. Nazana Douglas Toulengi, oh vraiment, à l'obarapon à INC. Mbote Ndeko Douglas. Mbote pas journaliste ce matin. Boni santé. Antoine, tout le matin, mingi, santé, malam, mingo, le candidat, Mazako Bate la bisso. Néo, le interfédéral avec ça, et quand même, on de sa combi. Comment on appelle ça merci mingi parce que les politiques il faut là il faut dans l'ambition politique il faut ya tout le mimi politique tous ça va passer tous ça va footballeur tous mais mais faut donner ma sola politique ba lengi mo eza kotambola na appelle ça merci mingi ndemo ko lukanga a passer ba lobi mingi tous les ngazo ba te pona nini ba nona à Londres on à France vraiment na kati ya retraite de prière na bimi sikoyo. Il faut le la partie biso INC à mon amboka Vital Kamerhe on est directeur cabinet chef de l'État na PCA bambo tebe bisira zali. Alors merci vraiment quand le biba epelé vraiment ba pesa biso confiance ba asso mbobi na niveau ya Canada partout Hollande biso. Alors lelo mwana mboka Douglas Toulengi to lelo potoloba mboka na biso RDC to zalaraso to lamuki marambo botami tolali marambo ezali tolamuka marambo botami marambo ona mboka esila raté nasi ozomona yo moko na ba période o tozali batu bazowelela pona ebonga ya kozala président ya Sénat na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo po so totali Sénat ne vraiment ezala na niveau ya likolo na ebité tozana tangu ya propagande lobi déjà élection et kozala pona ba sénateur na biso message ni okolo bato pe lobani okobaksa par rapport ya bandeko na biso et ba sénateur. Merci pour notre temps na vraiment ça c'est ngomini ko lukangai na belo mo bone ba continuer biso à passer ba lobaki ozo quotidien de gérer parti CG moi ba mbeka ba non biso tozuite tozo participer na carte ya bureau définitif ya sénaté parce que moi qui na carte assemblée nationale biso ba cash tozo ki poste moi ya vice président ne doit ba carte coalition et sans ibe bango pe na biso FCC ba ko penser na biso ba ko pesa biso ebongamo na kata bureau définitif na kata Sénat mais comment on a le bande na biso o baza maele mabe même dans kata coalition ba liga nyonso ba zo bango moko nde ba boy ko pesa biso eloko nde biso be no makamwa Sénat na pe etali biso te ba kende o ya ko gagner a gagner mais biso be to pesi mode de pété na ba sénateur na biso te so ba ko voter sanga sike so ba boy ko voter Jean Pétel bango parce que coalition na biso vraiment il s'est pas signé au mona FCC a boy que no biso mo na biso asa na kata bureau définitif donc la base na kata campagne oui c'est bon base la campagne mais to boss sénateur ko sala pas signé parmi les deux candidats na zo mona candidat moko malam place na zalité so côté le passé ya ndeko na biso ya ministre de justice ala mutu oyo aza maboko salité aza mutu aza meurtrier aza mutu oyo aboma mingi ala mutu atraba ba jamais le kuta mais atraba toujours le kuta ya gouvernement ya régime ya Kabila mais to moni ndeko na ngai Alex Mamba ake ko senga pardon ba le pardon à cette population balimbisa yango mo ntalo ba non ndeko Alex Mamba aza mutu ko zala na kata sénaté parce que Sénat ezali haute chambre et sera ba sage ba vandi mais comme on a ndeko na biso tango mamba o FC a soutenir et ko sa biso passe mingi aza mutu ko zana kati ya chambre na ti tala complot ko sa ndeko na ngai na ta ko lo makambo oyo nazali na kata réflexion ko sa analyse politique mais le peut être ko sama ba chen ndeko Alex Mamba o azali kamikaze pour na projet moment de jour que non tout le monde a vote direct à voter mo konzamboka et comme na Sénat parce que ceux qui va sénateur va modifier loi na parlement ils sont majoritaires to na kata Sénat ba modifier loi na ke ba sénateur bana ko voter mo konzamboka okomona PPD alinga avant na kati ya kita bokonzi wana yango nazo lancer message na base ya soyez la biso bana cash et la INC la IDPC opposition il faut être serein
parce que à l'instant même bisika azokende aza mutu aza kamikaze pour l'intérêt ya Kabila pour l'intérêt ya mokonzamboka na biso pour l'intérêt ya population te. Alors Douglas Tulengi na sir lobi moi trop batutu o bazo kabiso na niveau ya libanda bandeko na biso ya diaspora o vraiment ba mesana côté la biso pe confiance ba pesara bazo comprendre te mamboka na biso komo pesa biso mutu pasi ezali suma ramte to lobo nzambe sunga kongo te eza biso moko batoto na kati ya mboka onde to bo mamboka na biso. Alors ngala tuna une question biso to mona bino INC bozoleka bozoloba koto IDPSP bazoleka bazoloba mais to mona ki awa kalate marche lingo salama bande on a biso ba berin rouge na IDPS balinga ki babunda bapekisa ki marche wana mais après kaka lobby nango soki lobby nango to moni président Félix Tshisekedi na président sortant wabimaki Joseph Kabila bakutani bazolia bazomela bazosola mais bino koto bozo fingana pona mboka mais tandis que président des présidents wana bakutani bazosola na ebite message no kopesa na batunya so bazolanda. Merci ndeko Martin belo mo bon na politique ba finga te même ngana sa émission so na fingi l'état kolanda ba kokanga na politique za monde de sa analyse za monde de réflexion et za monde ya mutu fait mutu travail en même temps président so Vital Kamerhe ya lobaki ke na batunya so o baza ko finga e bazolo mabesiriye consiste bango moko interpeller bango mingi parce que moi Vital Kamerhe za mutu azala motema moko ya kozala même mokonzamboko ala motema o ya bolamu mais bato asala bolamu lelo ba oleka na TV ba mabe pona VK ya moi lelo VK le pasteur tabi abayi bogeno mutu nyonso o aloba mabe pona ye akoleka na TV ko chula ko finga e biso bana na ye to répondre bango te to finga bango te mais consiste bato wana et répondre et bango moko baza conscient ba ko sala mais répondre non biso par rapport lelo bino bozo finga na o aleki lobeli IDPS o aleki lobeli pe perdre ba marche zo salma ba bitumba biso na biso mais to moni ke des présidents président Joseph Kabila o auta kotika bokondi na président Félix bango bazo kutanaka bazolia bazomela mais koto bino bozo finga naka na ebite soki okolo bani pona makambo mukoso ndeko na ngai omoni ba bere rouge ba bendo ba rouge ana ba bere rouge bazana kata armée yango moni ba bere rouge na PPD so des milices. Ils ne sont pas les militants du PPD. Même si PPD a une milice, il faut ici ça mboka ande abatwana. So les batala baba nanzela Kabila sali du son à pouvoir de konangai. Tous ces jeunes là sanga ba BFCNI. Tous ces jeunes là nana za ministre. Les gens Kabila n'est plus encore au pouvoir, ba rouge bananzela pour te soutenir pouvoir yani ba soutenir Kabila. On sait pas si mingi. Bana ba ça au rêver pouvoir rester dans boka cash. La seule personne au azana signature moi soit koloba ezana na biso Antoine Félix Tshilombo azali mokonzamboka. Yango moni bande muso si ba comprendre ezala ngamo la muka ezala ngamo FCC boule rekoti parce que non la seule personne qui a la signature ezala mokonzamboka za grade de nation ezala Félix Antoine Tshilombo azali mokonzamboka. Ndenge moni bana mai il faut ba tiana se parce que politique ezala makobunda na baba te politique ezali monde il faut réfléchir ezala monde repesa ba idée ezala monde ezala dynamique parce que bobo na balabala pour bénéficier quoi. Alors, si on a posé ça dans l'opposition, parce que l'opposition, nous on a eu la chance d'avoir la politique dans l'opposition pendant 9 ans. On a mis à côté de Vital Kamerhe, on a mis à côté des secrétaires généraux, moyens de Sacom, les autres ont le pouvoir, n'a pas de bêtises. Donc, ceux qui ne sont pas de la Béré Rouge, soi-disant, sont des milices, au PPD, à Bongsa déjà, tout le monde a Bangouluma, tout le monde a Boma Batou, dans 2006, 2011, et ça, Batou, par exemple, dans l'espoir qu'on peut s'habituer. J'aime beaucoup, tout le monde a beaucoup. Mais bino so pisiboul, côté kuna bando na biso la muka ba homo se kabino vérité désir ne ezongi. Tout le monde a bando na biso berin rouge ba tombo ki balobi, lora bozo finga mokonzi na bango Kabila. Bango pe ba rotika te ba continuer toujours kotaker bino pour pouvoir oyo tamsu ba koloba vérité za e bino te ba pesi bino pouvoir après bino ba komo finga lisusuye o monite ke likambo vérité désir ne komo bimasiko merci pas moto ndolo ba boyo boni kama vérité désir de konanga ibande ko ba ko rêver balaki na seni ba na ku constitutionnel la même seni oyo bango moko oyo ba sai depuis 2006. C'est la même CENI et programme qui on a dit so Félix Antoine Tshilombo composé la République. La même cour constitutionnelle au Kabila on m'a dit batuna avant de 2016. Bato on m'a dit na. Et le batuna ba ko pesa pinfo na mokonzamboka cour constitutionnelle que comme mokonzamboka na biso Félix même mokonzamboka. Mais so ba bientôt que na bato na ba mere matériel de konangai. Mais tout ça retour en 2006. Et c'est Kabila na besoin 2006. Nana aluka meilleur matériel na cour constitutionnelle. Puis en 2011, est-ce la bien gagné l'élection? On a fait débat, on a débat na théâtre, débat balabala, bande va comprendre politique. Politique si le déjà na kata pouvoir,
très bien la marche déjà Mutambo Kozamboka Eza Fachi oh Seni en proclamant oh Libana Mboka comité international Union européenne États-Unis par-ci par-là Union africaine babi que non Fachi Aza Poza ce bande baza ko rêver très déjà c'est le dans la garde déjà donc OK déjà kokuta na Fachi la première république en tout c'est Chilombo na mwana Mboka Kabila va sénateur en vie et comme ça va te parce que c'est le côté Mbaliboso et Samina Mboka na biso ya komona par son pouvoir et salama tout le monde va présenter biso nyonso bakufa baza invité mais Kabila aza envie Fachi aza envie ba yeko kuta na po ba solola ba ba ndenge ba ko dégager gouvernement bientôt là ya mo ba kuta ba solola ki ba carbone vraiment en bon terme semaine prochaine tu retrouves vraiment sika Eurobima autre moins bilonga sika ba maman ba travailler il y a même des jeunes gens ba jeunes ba mité au CIDPS au CNC ba s'encadre vraiment donc kokuta présent Fachi invité présent Félix Antoine Tshisekedi na ndeko Kabila bato baka moité parce que Kabila ça autorité morale ya FCC ko ba na cash et ça présent na biso Félix Antoine Chilombo na zali moko Zamboka nde esene ba kutana ba so ba dégager moi ba crise mingi za ke c'est ba la déjà plus de 95% et c'est ba comme mike pour bientôt vraiment sika semaine prochaine donc ba kutana ba so là qui y a pas commentaire sur ça parce que tout le monde le côté au salama jamais na RDC le col ça million ba tout et ko lekela bango mais bino mo repère mo bozolo ba mo bozo critiquer Joseph mo bozo féliciter Joseph tozo comprendre vraiment même biso zo lekela biso mo to chebino micro bo fini Kabila mo ko bo féliciter Kabila finalement tozo ebate banani bazo kumba mboka oyo lelo to comprendre te marambu o tozo mona lelo bolali bolo maramsus lelo bolamuki bolo maramsus ngalingi expliquer no batutu bolanda biso partout dans le monde Douglas Toulengi comment changer parole siko merci na ba bolo moni biso na INC mais papa na biso fita na loba toujours même CG même ambeke biso c'est to finga raté bato ba finga biso to répondre bango te biso INC des années mutu eza sagesse ne faut ko ba ko réfléchir par rapport à mboka ne ekoki ko tambula Kabila za ancien président autre dirigé pendant 18 ans Fachi si beaucoup nzaé Kabila za dirigé FCC aza autorité morale ya FCC biso za na cash c'est grand pour naka c'est tout à fait normal que non ce que c'est que non que ancien président de la République autre oliga Kabila ba kutana Fachi ma beza ndeko na ngai na ce n'est jamais reconnu Kabila bana politique national vite kamele to cette coalition na cash VK ni makotiki ya Fachi kiti ya bokonzi comme azakanda président ya cash to gagner pe ndezo mo soutenir VK to mo soutenir président de la République to sont toujours cash na tra jamais ko soutenir na biso Kabila aza sénateur en vie soit quoi au CG soit quoi voter ndeko na ye Chada nani Alex Mama a voter mais to bo ça non 2012 Mbadou qui se repose à paix abimaka gouverneur na ba Congo azaka indépendant to bo ça peut que non na Sankuru Léo Mende ozaki tchakode ko ba mingi mais masa moko boye gouverneur na biso misika oyo auto ko battre ingénieur ko le ko nga ami gouverneur to bo ça peut ndeko na ngai na 2006 2007 to moka na Sénat awa Choki Tundu arata contre les Nkengu. Donc, banquier politique général ministre, même si les lois bazana kinga kat. Depuis le Kabila avant si batmenyo sona na épée kinga kat. Mais tout cela a finalité que non le avant si batune na épée kinga kat là sini. Épée kinga kat ça bise na kota ba mouton. Au moins le professeur université, au moins ben mina professeur batanga biso ba okende dépend individu lokola bantaba. Mais kasi ba tu peux pas zolo babongo président Félix Pazo kinga kati ya comme na kuna nsele direct mamoti kinga kati. Non, na pas information nous Kabila iko kutana président de la République na sia oya. Il veut non président de la République so ka ken c'est la résidence so mobutu etika ba réflexionnant avant na résidence mutabongi sango za Joseph Kabila. Eh to tsiko ba lokuta o mona se ba na bisoté. Biso aussi pouvoir Kabila la sénateur. A origine ndengeni. Après il faut puis des informations. Obi que non même ministre au portefeuille au boya ko réhabiliter ordonnance Mboka oya nomaka anomaka ba neso bani ba kium na chakamine lelo yo yeboko azu signati donc ndeko mutana signati ya Félix tout ce qu'on refait Kabila est sénateur avandi être sénateur à vie mutana dernièrement ko ba garde de la nation garde de la nation et ça Félix Antoine Chilombo Kabila est sénateur
afin d'attirer sénateur en vie. Alors merci vraiment Douglas Toulengi, tu as vraiment un souci à mboka na biso, tu as trop tongo midi pourquoi mais mabumu na biso. Il faut to lire, il faut ba classer za la bien, hôpital za la bien. Congo na biso il faut to vivre na ndenge ke ba pays misusu, même en Afrique et comment ça la biso soni. Place nous sommes congolais, tu as l'icône la bamboka mindele étranger, congolais za tina teza na valeur te. Donc tu lis valeur la biso, mutunio son monde à respecter congolais za na droit na e. Donc il y a un moni souci vraiment tozo bunda mingi pona mboka na biso République démocratique du Congo. Mboka comme mboka Sony, so tangi Kinshasa Sony, otangi Congo na biso RDC Sony. Finalement tozo comprendre te na ba président pe ya mboka pe ba mboka biso Sony. Mais tozo a besoin souci mboka ekende liboso. Moi na mboka Félix Tshisekedi a commis président mboka na biso, Nzambe asunga e makambu nyonso ekende liboso. Na ebité parole no lingi o baksa po to comme na suka émission na biso, ma mission TV, ba to talango partout dans le monde. Na le non peuple congolais to à la calme ba ne soit diaspora ya poto pouvoir autosuit to bi non c'était pas facile pour le pouvoir le ligne to cela campagne mais to donner pouvoir les seuls muto à donner signature à ça moi soit ko ba a repesa to misala be a ko engager batu a ko recommander au signer ordonnance eza Antoine Félix Tshilombo Félix Ozali Mokozamboka et puis to bo santé semaine prochaine to donc vraiment sera au bima au déjà à 95% déjà ici cash FCC et si basolaki déjà tout vraiment sika oyo kobima oyo peuple congolais se retrouver comment ça tena ba toujours na émission que non gouvernement eso bima et ça peut c'est plus ça bata FCC te ou bata cash mais ça peut c'est ça population et c'est plus ça peuple parce que en 2023 et ça ne facile da resonga na base pour te ba voter ba kotuna ni Kabila ba kotuna ni Choki tu ba kotuna ni Ndeko X ba kotuna président de la République na ditra bien na éviter caméra que ndoko vita caméra yo memela biso Félix Tshisekedi na Sud Kivu et là assez boité pour ninte on se comprend nous sommes obligés que nous Mokozamboka so vraiment bimifo ba ministre ba ko bima ba ko sunga population ba ko relever ba défi oyo Kabila tiraki atiri salaire médiocre ya ba enseignant atiri salaire médiocre ya ba soldat atiri salaire médiocre va fonctionner donc et c'est là qu'on peut être Mokozamboka que non il faut abaser mi les peuples d'abord donc toi la calme bientôt vraiment c'est ko bima to ko fêter to ko sepela ndenge to soba ba poudre examen d'état to ko sepela et misalande za la poudre za pour MT misalande misala po batu bazwa diplôme malebele ba pourcentage à likolo misalande za la raté ba licencié ba docteur ba fandi ba sala raté na mboka o to za besoin changement za na mboka o ya iboye gouvernement makalami te pe ko la ko sepela o des c'est gouvernement au peuple ko sepela nango et gouvernement ya politicien te parce que soit il gouvernement ya politicien peut être assez ça bon batu mais gouvernement ma akala mais ko la Mokozamboka a comprendre il faut batu ko tia batu ko zala ka to vraiment ba na vision ba incarner vision Mokozamboka ndo mo umela kimé le ko to so déjà cash FC masomi en souka déjà semaine prochaine toi gouvernement peuple congolais ko séparer de cette ko séparer ko les capi misala ko zo manango déjà. OK, merci vraiment donc cash FCC bon moko ndenge Douglas Toulenga lobby donc président sortant Joseph Kabila bakutana kina président Félix Tshisekedi ba sololi entre bangonde ba autorité morale ya ba tunyo so wana baza batumsu baza na cash misu baza na FCC. Alors merci vraiment na batunyo so bolanda biso Martin Engi vitesse ya fusée na lobika surprise ezali kalate bo sepela na Congo vitesse bo sepela ba vitesse ya makasi oyo kozala vraiment wana kalate vraiment Congo vitesse boko sepela Martin Engi vitesse ya fusée na ko sepela Sabino na Congo vitesse balobi Congo so la muki okuta ba actualité makambo bota magadon kalate bo sepela na Congo vitesse Martin Engi vitesse ya fusée na la Kibino déjà. Alors merci vraiment na Movier Asso Mbobi na niveau à Canada OP azota la biso toujours pour toza vraiment la marbele to ça na surtout pour la promotion. Merci na docteur Alexis Boulankete qui est Kaya. Donc merci vraiment na docteur Alexis Boulankete qui est Kaya qui kanda vraiment azali bongo secrétaire général fédération Congo na biso Angleterre. Donc merci vraiment na Bing Ching na kati à Londres on a peu plus vieux. Merci na movier japonais Kolakao na niveau Espagne na ville ya Zakagoza OP azo soutenir toujours Martin Engi. Merci vraiment na Moro Mobinto
OP aza na niveau ya Paris anniversaire ne ezali na ebité soki to Barsani ba Junior Lange bazotala biso partout dans le monde OP na ba sepela na biso ba Pablo Sita l'économiste pe na niveau ya Londres. Numéro de téléphone pour et ça là vraiment bien. Merci au numéro de téléphone plus 243 84 380 25 63 plus 243 84 380 25 63. Demain c'est pas mis na balin so balanda biso ma mission TV na Londres ba ndekona ba KM ba Mohamed ba me belé vraiment Londres on a ba sepela do ça émission bo ba benga nga isala nga fierté parce que to pas musa to ko sala ya INC bato ba osebe wana so libanda ba oseni parti libanda na biso mbote mingi bo soni biso ba conseil na bino to za pour le belaraka passer biso c'est plus le belapé mboko na biso République démocratique du Congo gouvernement so mato à la calme bientôt là to ko sepela mois prochain to ko sepela. Alors merci na mon vieux Chikito Mushachino on a pu vieux anniversaire né eza le 5 août azoya déjà Kinshasa le 5 août tous ensemble to fait ensemble merci na Moro Ombito ye anniversaire ça le 1er août na niveau à Paris donc Martin invité sa faisait le kinabino mona na bino anniversaire na eza le 9 août et que la vendredi to fêter à Kinshasa na robengisa neti elenga Congo TV ba journaliste ba rozala ya ba chaîne différents ba chaîne to rozala bango na bato penda ba soutenir ngai même ba artiste ba politicien to rozala ensemble pour to lire moi gâteau ton mois secret et que ça la bien anniversaire ya Ngamoko Martin invité sa faisait mes condoléances na famille Sadiki donc Karisha Sadik oh vraiment à Koufeli donc merci vraiment Nzambe aza toujours na bango makamtu et le cas vraiment na kimia kalate boko sepela Congo vitesse Martin Engalobi kalate bozo sepela Congo vitesse makamba bien boko soango merci vraiment na réalisateur na ngai oh vraiment Voldi Azan à niveau ya caméra. Merci vraiment Douglas. Merci en tout cas. Azan bita portable ça fume nous. C'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah. Ils en ont Mengaït. Ah. Oh yo l'équipe. Quoi? On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère CPX oh ils allaient GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soki ulamisi bango bandu yoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso Bousa kewa, bouti ba désordre, boukeyi, bousa makambo ya bino ba désordre, bukomo ruka, bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.